Les noms de notre promotrice de l'école. Comment elle s'appelle? La promotrice de notre école. Maman Kyotono. Maman Kyotono, c'est ça, non? Oui. Bravo. Koli awande na ekozwa kobota na ekozwa ba initiative wana ya kosala école. Bana nga misatu moninga moko handicapé azawa na si place apesinga mwana moko moninga mususu apesinga ba komilo kwa 5 na bandai classe e bandaki école oyo na bana 5 abi a kelo betaka ba porte ndenge obetaka école oyo na bandi yango na Mandalala de la bandaki école oyo ya Mandalala quartier mobimba ebi yango na ngwe na Mandalala na komi na Matoko na ngwe na Matoko baba ezaki ya barai barai ya nini ya train mabende wana bazokende kozwela nga mabende baye batekeli ngai na sombi baba yango wana mabende wana ya oya ba train wana Sivi yaka sivi na natondia wana posa bolingo Babenike balobinga no tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato basabone ya mingi na Les noms de notre promotrice de l'école. Comment elle s'appelle? La promotrice de notre école. Maman Kyotono. Maman Kyotono, c'est ça, non? Oui. Bravo. Alors, l'émission est sur Sylvie Motive officielle, une bonne personne. Alors, les autres ont autorité de l'école. Je pense bien qu'il y a une émission où il y a une personne avec handicap. Car ça va vivre à mais c'est pas ça. À toi qui es une école où maman a encadré les handicapés, à ça l'école pour les bango. Peut-être bien que ils ont ma casse personnel. Il y a un sénat qui toute cette émission après ça mbele batuno c'était malam. Au moins qu'il faut apporter un plus pour les bango pour l'école na bango pour les handicapés batangaka. Il y a un tout ça maman je pense bien j'ai bien quoi là ma fond la caméra n'est pas tout le monde maman. Puis à Goloba oyo yaye. Bonjour maman. Bonjour journaliste. Maman Soko s'est présenté puis aux anani à niveau école. Nga nazali promotrice ya école oyo obenga mina kombo ya complexe scolaire Mama Kyotono. Complexe scolaire Mama Kyotono wana ezali kombo na ngai moko. Kombo na ngai ezali Kirongozi Otono Charlotte. Nde nazali promotrice ya école oyo. Alors maman école oyo za promotrice initiative na qui a créé école oyo pour moi qui va des difficulté to ndengeni initiative ezaki pona biso penza ba handicapé mingi penza pona ngai moko nga azali personne avec handicap on aza koloba liboso na bino nako kola na ngai na bolenge na ngai bon nazali nazwa na ngape chance ya libala te mais nazwa kaka chance ya bana nano oyanga moko nabotaki bana nga misatu mubali to mibali basundoli ngai na bana wana mwana liboso na botie mubali wana akei atundoli nga ya mibale asundoli nga ya misatu
naokaki pasi na motema naokaki mawa mingi mpona kotala éducation ya bana wana ekozala ndenge nini. Bon nakanisaki nazali kokanisa mingi nabi mwana akolaka na éducation ya mama na papa. Bon bapapa ngo basundoli na bango ngai na osala nini mpona bana oyo. Nazwaki likanisi na kati ya ndako na ngai na bengi ndeko moko azalaki pe frère toza kosambela na église moko na bino est-ce que kokotangisela nga bana oyo ya abina ngai nakoki si okofuta nga ndenge nini mama Charlotte ngabi kaka na muke na débrouillaka na keneke ba Brazzaville komemela bato biloko so bafuti nga pe nakoya na banda kofuta yo toyokai na ebongo ngai na bina nga somba tableau lokwa nazalaka nga moko na kati ya ndako awa tozali awa na esika oyo tozali na lopango ya affaire sociale oyo atia biso awa potango batango wana nga nazalaki orpheline papa kufa mama kufa atika na âge ya 7 ans yango moninga na koli na kati ya centre oyo nde mama Mobutu azwaki biso tanga azali kozwa bana bitike nga azaki parmi bon yango wana ya chakinga awo tanga na koli awa nde na ekozwa kobota na ekozwa ba initiative wana ya kosala école bana nga misatu moninga moko handicapé azawa na si place apesinga mwana moko moninga mususu apesinga comme le roi 5 na bandaki classe bandaki école oyo na bana 5 chaque année nazo bakisaka classe chaque année na bakisaka classe tango na eko koma na mwa bana ebele baninga baza kobota pe baza kokola bana pe baza kokola allez bana babandi kokoma ebele bakoki suna kati ya ndako te salon na ngai ko muke affaire sociale directeur affaire sociale tango wana apesi ngai espace oyo tozali yao nabi nazala mbongo ya kotonga te na osala ndenge nini abi kelo betaka ba porte ndenge obetaka école oyo nabandi yango na Mandalala depuis année nini nabandi yango na 1994 na bandaki école oyo ya Mandalala quartier mobimba ebi yango na ngwe na Mandalala na komi na Matoko baba ezaki ya barai barai ya nini ya train mabende wana bazokende kozwela nga mabende baye batekeli ngai na sombi baba yango wana mabende wana ya ba train wana école oyo ebanda bongo bon soki nazoza balakisi oyo bazali basali ya nzambe ba frère nanga ona sambela bango église moko bazosunga ngai na initiative wana so pona awa nde directeur na biso ya affaire sociale amoni encourager ngai ngabi kasi babina nga zwa espace wana nde espace yango biso toza lelo nakosa ndenge nini bopesa nga espace ya pamba kende kaka débrouiller ka ndenge débrouiller ka okende kotoka ba porte osaka boye naleli na bandi wapi pona longa na Mandalala nakendeki na société moko Sokinex tango wana apesanga baposo ya Sokinex esalaka mabaya baposo mabaya ba triplex ya ndam oya pepele wana na kosa école comme quand même un bâtiment il y a 4 salles bana babandi kotang bana bakomi ebele nde tozali atozaka ebele bandikape bon bandikape bazo bota to botaka biso bandikape mais tozaka na soutien te yango na école komi boye nde bomona école nanga etelemi boye président abiso
bauti kotika biso ekanda Martin ayi kotalanga atali bi kirongozi uza makasi biso no tozali vision moko na koede yo na tongelota bâtiment yango atonga bâtiment oyo atyalenga baba nde bomoni école etelemi ndenge ezali awa yango wana omoni nga nalelaki mingi ntango akufaki mpo na souvenir wana difficulté nini naza nango na difficulté ya baenseignant bafutamaka te bazwaka mbongo te lisungi mpenza ke barekonetre ke école moko eza kuna na bakonzi ya mboka baedenga eza te oubien bazwelanga ta baenseignant na ngai en charge eza te naza na pasi oyo naza nango yango wana bokotala na bureau bomona ta eloko moko ya malonga mpona kobomba ta biloko ya bana ya classe eza te otala na bureau komona kiti moko ya malonga eza te bana bazali bango bazongi na classe bana na biso bazata na ba uniforme eza te ebele ya bana bango bavandi ba uniforme eza te bakaye eza te donc yaka pasi école bana bafutaka minerval to eza gratuit bana na biso bafutaka minerval te bon komanda école wana bandaki bana biso bafutaka minerval te bana oyo ya libanda so tozi bango baza kopesaka biso mwa oyo tosenga bango bon banda nimbeko ya mboka échanger yango wana ekomi susu nde plus pur mokonzi ya mboka alobi nyonso ezali ya ofele ata moke oyo babanda opesa ata biso soki ekole eza na opesa exemple soki kuna bazofuta 10 000 biso awa tozosenga ntango mosusu 3 000 yango kutu eza lisusu te banda mokonzi ya mboka ayachi na mibeko mais biso baenseignant bazofuta bango te na kosuka wapi yango nasengi epai ya mokonzi ya mboka na bato oyo baza na bamoyen bamona ngai na nzela ya émission oyo basunga ngai mpo na école bana oyo bazotanga na kati ya école oyo Complexe scolaire Mama Kiotono baza mpe bato ya avenir ya lobi baprésident bakobima mpe kaka banani baministre badepute bapaster ya minene bakobima mpe kaka na kati esika oyo bato oyo bazosala mpo mboka ezala bango mpe bakouta kaka bamosusu mpe bakoutaka mpe awa na kati ya Complexe scolaire Mama Kiotono bosunga ngai bato oyo bakoyoka ngai oyo bakomona ngai na nzela ya émission oyo botikanga te botika mama te toyokinaka beti histoire ya école depuis na 1994 tinenga bandaki badifficulté oyo arencontre jusqu'aujourd'hui aza nango asaki école oyo na initiative ke asunga bana bahandicapé bake libanda te bake mosika te po possibilité ndika bafuta mbongo na classe eza te andika ba travailler te asaka mosama oyo kopesa revenu malamu te donc initiative wana asala école oyo pour bahandicapé tant ça bana bango mais il a toujours des difficultés parce que mafuta makate école babatima eza incomplet bureau eza mise en place vraiment te ba matériel ezali te yango a lancé appel na mutu tout partenaire nyoso tout o azali banda o bien soutenir ba école mingi parce que ba don ba ONG nyoso ba asbel bino tuana o la émission oyo ONG la émission oyo asbel la émission oyo bo soutenir mama bo sungaye pour te réaliser le projet malamu et pas bana oyo ba enseignant futa marate parce que ba ça par leur propre volonté. Sinon, il y aura au salaire de la gratuité, il faut à côté. Est-ce que vous encouragez autant que ça malam? Alors, tu sengi, et pas moutounio sur ton thème malamu, parce que maman sur école, oh, ils ont un projet malamu, ils ont une idée malamu, pour te poursuivre la réalisation bloc et belé vraiment. Alors, tu sengi, toute la question, mais président Fachi, 100 jours, ils ont un prince sur des moutons. Bon, ben, école. Ministre Willy Bakonga. École mususu même autant ça 1000 écoles à l'époque
Mais comme si ah on va inventer ça biloko wana. Mais ça va quelque chose mettre dans la main peut ba avancer malam. Et ça malam vraiment. Or une émission oyo, mutu tourne une émission oyo, boto te moko moko na biso. Et puis on je moko, ça so moko boy, mutu moko boy. Tindela bien oyo émission oyo, batalango. Ah to za bona limité na funa. Maman ko pesa numéro na ye. Boko benga boko soza WhatsApp boko benga boko sola et aux amalamu oh on se ressent dans l'école oyo et on a ça dans l'image to la ça donc oyo ko pesa kati école oyo et ko ça bango plaisir ma casse alors maman yo presque vraiment ya suka n'habiter message nini oyo oyo ko lancer pe ba partenaire ba to ba ko soutenir yo message nanga eza boye bato basungaka bato motema malamu bato bayebi penza ke mama oyo aosala eloko ya malamu na mboka so boyebaka te boyokango lelo na nzela ya émission oyo bosunga ngai tozomona balisungi na bisika mosusu mais oyo awa bosunga biso bosunga ngai oyo naza personne avec handicap oyo nalingi kosala bolamu na mboka. Je ne sais pas directeur, si tu directeur, c'est moi, mon sokolo bas. Oui, directeur, ce qui peut moi, Zali. Moi, directeur, directeur, ah, il y a quelque chose à relever pour l'école. Vraiment, ils ont malheur mingi. Bien que bonne maman Sylvie, a initiative à malam. Surtout si maman Sylvie na initiative oyo, mais il me ça ça biloko oyo. Ma Sylvie va poser partenaire ba ya sunga pas sunga handicapé nyo surtout baza na Kinshasa na RDC mobima vraiment. Et on doit pas directeur ah, repère c'est là, ba message au maman promotrice à tout le bas ah. Merci ndeko pona ko pesa biso chance ya ko lakisa bobangi na biso na posa oto lingaka ke to koma to mona ngo se réaliser na bomo na biso ezali tango to lobaka ete soki libota eboti mwana azali handicapé bakoki ko négliger ye bakoki ko mona eloko la zatina te kasi mama Charlotte Kirongo tozali na ye awa azali personne vivant avec handicap posa wana oyo azalaka na ngolo kola ye moko pona bana na ye azalaka pe yango na pona bandeko nyonso oyo baboti lokola ye oyo baboti bazalité yango moni initiative na ye ezalaka ete bana wana batanga bazala pe batu lobi kasi ezali komonisa biso pasi ezali kaka makambo oyo tikali ko utiko lakisa yo awa tozana ba difficulté énorme okomona awa na centre isika tozali classe ici ebandi c'est déjà 2 semaines bana bazwa na classe te pona nini uniforme ezate kaye ezate bik ezate or na mboka oyo ba maman social ba papa social bazalaka te tozali na ba ONG oyo esoutenaka tomona kabisika mususu ezali ko soutenir ko pesa tabilo kwa classe po bana wana batanga mais pas na biso a difficulté eza énorme tant toujours talela sikoyo mokonzi ya mboka oyo moko lobiete gratuité éducation de base et pas na biso awa on peut dire plus de 500 enfants basali na centre awa mais jusque la difficulté ezali po bakota na classe ezotambola te mokonzi ya mboka na biso comment il peut pas penser yekutu oyo autaki ko valoriser sous personne vivant avec handicap na ko pesa bango ministère délégué par ministère affaires sociales kasi tozali komona sur terrain makambo ezotambola te bala kisi oya biso bazala kaka bazozela tango para ko kende kanisa handicapé azokende kosenga mukolo mobimba na ville kozonga na poko na 3000 francs akoki kofuta na classe pona mwana na combien bala kisi oyo motema malamu wana ezali kaka ndenge mama laksi bino mingi parce que bazali bandeko babonda kana na église moko bazotale balobito koki ko monisa epacité tozali kosungana na motema wana ya mawa nde bazali kosunga mais à l'égard ya ba konzina biso mokonzi ministre Willy Bakonga vice naye Bodimbu et l'autre là donc tozomona réellement makambo wana te oyo toyokaka ke singele ezala gratuitement tozoka ngona sango pendant même que tozana capitale ah tozana limité funa mais t'as la difficulté tozana ngo énorme ba toilette même ya école na biso toujours misali ça pour que pour na covid yango soki bandeko basité c'est tout un problème. Alors, tous allez kobeta mbela oyo, tous allez penana na mawa parce que éducation, lolenge mokonzi mboka tiseke jazali kopesa yango valeur pour na bana na biso et singela kito tisiko to mela na ba condition o tozana ngote. Yango mbela na biso ezali ete que gouvernement à travers ba ministère ya éducation, ministère des affaires sociales ba ya biso en aide. Ba sunga biso parce que avenir ya mboka na biso ezali ko dépendre pe na éducation oyo bana na biso lelo ba kozana école oyo. Bana kokoma ba ministre to ba député lobby ba kotuna bango te ke botanga kesika nini mais ba komona compétence oyo ezali kati ya bana wana c'est ça même
posa na biso yango wana po te mboka na biso ekende liboso na banzi vraiment na remercier bino mingi pona occasion oyo boye ko pesa biso po toloba pona likambo etali éducation de base na école na biso. Alors je pense bien que tu as un message à malam. L'éducation est très important pour les enfants. L'éducation sur l'avenir de demain pour un enfant. Donc sans l'éducation, sans les études, moi dans la naïf, moi dans les logo moroté. C'est pour cela qu'on voit même aujourd'hui na Kinshasa tous les communes comme Kobanga, Gombe, Koluna, Lingwala, Limete, Koluna. Pourquoi il n'y a pas d'éducation? L'éducation de base, ils ont famille dans l'école. Ceux qui école dans la famille, moi déjà arrêté l'éducation, c'est fini. C'est pour ça que je suis une initiative de créer l'école. Là, c'est appel la Fondation Widal. Fondation Widal, il y a papa sénateur Fondation Widal. Oh, ça a dit oui. Oh, ça va être même dans la télévision, même bloc de mon soutenir l'école. Oh, c'est le bon don. Il y a bâtiment, il y a bloc le matériel, la toilette, tout ça. Vous avez plaisir pour la maman Charlotte en direct. Il y a maman Sylvie Luque, babou handicapé. Il y a une initiative sur sa chaîne une groupe handicapé. Ah mais handicapé, ça me met handicapé partout dans le monde entier. Maman Sylvie n'a pas molayo, mais tout sur maman Sylvie vous soutenir rien pour être arrêté bonne chose là-bas au cas où tu es au école. Donc que babou que ça belé. Il faut que tu aies bien école ah. Surtout soundi école oyo, bana oya centre baza bien éduqué. Mais pourquoi? Comme dans courage, maman du courage, volonté, encadrer les handicapés, nous sommes encore. Soutenir ça, ma bête. Donc, fondation est un combo, pour la publicité, mais tant que vous avez ça, art à malam, vous posez art à malam. Il y a 5 millions qui bossent quelque chose, vraiment. Vous avez vraiment maman Sylvie, association Sylvie, Luque, babou handicapé, et ça peut soutenir les handicapés, nous sommes tout. Tous les gens qui sont des missions mingi, tous les missions partout. Alors, toi soutenir, tu me malam, ça va donner belé belé au monde ango. Non, on se remarque que c'est important, tu ça va donner ango. Mais vous soyez important. Pourquoi ça l'ango té? Il y a malam, il y a cause de difficultés matérielles, bâtiment ils ont moukié, bio, c'est peut-être bio. J'ai bien dans un bon, j'ai bellon, merci beaucoup, j'ai belle triple option. Pour moi, on a vu c'est passé à l'école. Je pense que la mission européenne, ça fouille malam. Je pense que vous avez un bengi. Vous avez une image comme action. Alors, du côté de la Société, vous avez ça. Dans l'Italie, il y a une question qui est enseignée. Gratuité à l'école. Est-ce que le ministère a la charge de foutre à Bango comment? Merci mingi pona mutuna ondeko. Na banzi maman Charlotte banda azwaka initiative ya kosunga kosala école pona bandeko na ye handicapé na bana na ye moko. Et loko posa na ye zali ya soutenir kosunga mboka na biso na programme na ye na éducation de base. Mbala mingi si to komi na secrétariat général du ministère des Affaires sociales. To komi na cabinet même il y a ministre oyo batie a commission des Affaires sociales maman Rose Boyata. To komi pa maman déléguée chargée de personnes maman Irène Losambo. Tokomi batindi biso na service service généraux ya ministère des Affaires sociales. Mais et donc, mais là, tout le monde a clarité. Non, c'est là, bino na budget annexe, n'est pas proclamé dans le budget. Alors, ça problème au gouvernement. Mais tant que tout le monde a siko, il y a quatre na école. Bala qui si baso mona qui basa impatient. Mukolo mususu, kaka soki nzamba sungi, oko ya pe okuti bana kasi bazali me bala ki balembi. Po bazo futa mate mutuni na koki kosala musala wa koki kofuta mate to moni kutu awa ministre ya EPST alobi non esengeli ba recruter ba nouvelles unités mais opération na étatisation et pas na biso awa to komaka kutu to kendaka kosenga yango mais salima nanu te tout y bateke ezali na volonté ba kozina biso ya mboka makambo balobaka ezaka na munoko mena misala ezalaka te mais soki to kutanye na nzela ko peuple d'abord au gratuité mais biloko wana symbole wana pona biso to yoka kango lokola kaka sango tango ekokoma ke mikanda yango to kotina ba bureau ezaka ba procédure moko ezo pesa biso passe yango tozo belela na mokonzi ya mboka président Fati tozo belela maman Denise Nyakero. Donc, à lobby, ensemble, nous sommes une force. Mais ensemble, ceux qui ensemble les alliés, à part les handicapés, ou à part les enfants de personnes vivant avec handicap, quand nous allons constater les lots de délinquance, ce que comme mingi na bana na biso ba bande ko handicapé, c'est parce que batanga kate, parce que bazwa ka chance à kotanga te. Mais les lots initiative oyo, école oyo, ekoki kozala chaque année, et je tangisa plus de 500 enfants, ya bana oyo ya ba personnes vivant avec handicap. Mais bana wana tokoki kosunga bango, tokoki ko encourager initiative ya malamu boyete kende liboso. Ya ngwana moni ke posa na biso, ezali ete balakisi na biso non. Bas à la prise en charge dans l'État.
et ko faciliter musala oyo bazali ko sala capacité ya accueil ndako oyo mama lobi yango ete azali na nzela directeur patron ekanda asungaki kotonga mais capacité ake nango ezali insuffisante jusque là bakoki ko bakisa ngo pour que ba accueillir encore plus des enfants parce que bana nyonso ba handicapé bana nyonso ba vulnérable bazala kaka na centre te ba mususu ba uzo uta musika na kawele na kasuku kuna na 7e mairie na paka juma bazo ya po ba yebi école oyo ya affaires sociales ezali awa ya ba handicapé mais en réalité affaires sociales ngo a soutenir une école ata eloko morote ata karto ya ba créer que non ata ba papier que non pona mbula oyo ezalaka te tala pasi tozanango soko koti kuna na bureau komona ke kiti ezali kaka na mesa parce que sengele ezala mais ba armoire même ya ko classer ba dossier ba machine ko permettre biso que bana na biso ba banda ko ça l'expérience même tout ça même na couper couture pour cette année mais toujours manquer na ba machine ya ko pesa biso bana na biso na chance ya ko ça la ba pratique ko comme ça bango mayele une fois ba 6 classe pe ba bandi misala donc bosenga na biso ezali yango wana bakonzi ya mboka ba partenaires nationaux comme internationaux basunga biso basunga mama Charlotte pe nanzela école oyo nanzela émission na bino surtout pour que lobby to témoigner pe que non to moni makambo to bana koyoka kana sangwana et pas na biso pe to moni effectivité nango to ko sepela makasi. Alors merci beaucoup du retête, on a souke émission, je pense que j'ai bien message, c'est important ba pesa biso vraiment. Tu déjà mingi parce que tu sais na comité na maman promotrice azawa na tu appelles son numéro oh yom tu appelles son école contacter bon numéro wana bo so la malamu examen là mingi vraiment premier balai ya liboso ezali 089 47 04 388 na bandeli na lobby 089 47 04 388 yami balai ezali 082 71 94 294 na bandeli 082 71 94 294 wana soki bobengi biso bokozwa biso na tanyo so bokozala mposa na biso. Vous appelez numéro WhatsApp? Oui numéro ya liboso ya Orange ezali ya WhatsApp donc soki muto aluki biso au travers WhatsApp ya direct toko yokana facilement. Alors merci bien tous qui est abonné à l'école au moment du complexe scolaire comme maman et puis c'est bien vraiment bola munyo so muto kostunga école oyo à participer na un plus na quelque chose tous les fournisseurs de tangi wana besoin message au la vérité besoin en considération vraiment na merci vraiment na ingénieur quoi là ma triple option na possibilité na disponibilité au azaki na moto sa émission a na funa puis merci na maman de boyambinga ma promotrice na directeur merci na bien bibiso de malamu monsieur qui malamu peut-être bon prochain numéro bye. Sylvie yaka lukeba Sylvie yaka mamaye Hitler alobinga na yotobe tatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel. Bos abonné ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bos abonné ebele.